Émission Tolobela Mboka Congo na pesi bilombote esika nyonso ezwami bino tika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bandeko makambo mazali bayike o esengeli tolobela la République démocratique du Congo pamba te ezali pasi pe mawa vraiment yambo penza to kota na makambo nyonso toni to sala lelo na pesa nano nzambe la ngai matondo pamba te soki bomoni océan de la presse boye ngolo ezali ngolo po ete nzambe vraiment aleki nzambe aza malamu okabola maine bale papa yo bongwani te ata na kati ya moto nayebi na kolonga yo katisa mabota na nguya ya loboko na yo yo nde nzambe na mose yo tonda nguya nani akoki kosunga lokola yo mosanto yo nde kolo na bomoye yozali nzambe fololo ya bolingo na ye kobonzela yo papa yo simbi mitema ye yozali nzambe kumbama yawe kumbama nzambe na nguya kumbama yawe okabola maine bale papa yo bongwani te ata na kati ya moto nayebi na kolonga otelemisi bayoko na nguya ya loboko na yo yo nde nzambe na mose yo tonda nguya nani akoki kosunga lokola yo mosanto yo nde kolo na pema ye yozali nzambe kumbama yawe kumbama nzambe na nguya nzambe akumbama na bomo ya océan de la presse congolaise si balingaki na beba ye si balingaki na kufa ye yawo bikisinga yaya alleluya amen amen epai na yo amen amen epai na yo amen amen epai na yo alleluya makasi ya motema elikia na ngai esimbami epai na yo yolobi kwa motema na ngai alleluya nalingaki na beba ye si balingaki na kufa ye yawo bikisinga yaya Alléluia, amen. Lokumu nkembo masanjoli ezonge pa ya nzambe tala océan de la presse alobi lokumu ngo ya lelo topesi yo bande ko balandi émission spéciale ya kokumisa nzambe ya koyembela ye ekozala la mikolo mizali ko ya pamba te soki bomoni ngai boy ezali ngolo na ye si ça dépendait kaka la bato mokili be océan alingaki kokufa mbe océan alingaki alimwa kasi tala bolingo la nzambe pe mawana ye océan azali liboso na bino pe badongolo miso bayoki soni kasi bandeko oyo ezali émission na bino pisika to analysaka ensemble na 15 minutes boyoka kaka mayebisi siko na ye to analyser to lobela émission éveil à conscience éveil patriotique to lobela mboka Congo to zolobela mboka Congo bandeko lelo tokolobela nini tokolobela disparition ya Antonov ya président de la République lelo tokolobela gouvernement congolais ilunkamba alobi bandeko langa lelo tokolobela peuple pe baza koloba pe tokoloba nini ezoleka sikoyo au sein ya parti ya UDPS pe na présidence yango océan lobi to bongisa bakaina babiki bandeko bolobi océan tango lobaka to komaka po to moni makambango ba réalité zo salama océan yo zabonité océan azali kaka moto oyo atelema lokola mokengeli sinzili po abetela kabilo mbela ya solo tozali bapanze sango kasi tozali pe batinda miya yawe tango to telemi liboso na bino tozali ko pesa bino malako oyo kokokisama na mikolo mizali koya tozali basinzili tozali lokola ba mons tozali lokola ba Jérémie
tozali lokola baeli tozali lokola baprophète bayike kasi elobi kaka to tutuka mpo loba prophétie yango oyo océan apesaka bino mpo boyeba ke tozali kolobela nde ekolo wa biso Congo nini mazali koleka bandeko to analyser ensemble. Antonio via président de la République porté disparu tantôt eza na Rwanda, tantôt emonai na Kingakati, tantôt bamoni épave na Kole, précisément na Sankuru. Siko bandeko langa avion président de la République ezali wapi? Avion oyo emema bibundeli ya président de la République ezali wapi? Nombre ya bato ebimaki 72 toko déchiffrer yango a biso la bino. Ba o balobi 4 président de la République yemoko lobi ezali 4 te président abakisi motango mabato bakufaki. Sikoyo makambo yango ezali boni na République démocratique du Congo. Eza base eza primakuria ezali attaque ezali nini ngala bino siko de tozo solo la vérité nde bozoyeba yango lelo tozo panza poke. Est-ce que ezalaki base? Est-ce que ezalaki essaye ya moto ake ko simba kisi a pratiquer yango nde yengai? Est-ce que ezali attaque to nini yango to kolobela mais ngai na kopesa ba piste bino na biso to analyser. Tozo banda seko on a makamba président de la République ezalaki boni bandeko balandi président de la République azalaki na mibembo na yo awuti ko sala atamboli bakei ko yamba cardinal ndenge bango so bakendaki basololi ndenge makamano so elekaki président akendaki États-Unis d'Amérique boyebi asololaki na mwasi ya trompe asololi basi ya bakonzi misusu basololi potango bakendaka lokuta mabete bakutanaka te na baki de droit oyo esengeli basola makambo ya mboka bakendaka kosolola ta mosola bato mwa mibale misatu oyo bazali lokola bacommissionnaire bazali komema bango me bakendaka te mpenza ne vandeli ke baye na gouvernement américaine bato bazotala makambo songolo bakomi wala te bakendaka lokola kosala copie bazako solola etala biso tango to memo kuna po yo sala boye esengeli ezala boye or ba faire ya mboka bakoki ko traiter yango na lolenge wala te bandeko bangai. Président Kei tango asisi mobembo azongi bato o bazali nzinga ya tata mokonzi ekolo bakoyeba ta musu makambo tozali koloba mais bato oyo bayekaka pa ya tata mokonzi ekolo pona sentiment nde bakoloba bilobela o bazali koloba lelo kasi biso na bino tozala lokola bato nyama te isa konkoi bokila lokonde fampekato kila mais plus 49 jende talo taketumba joyeux anniversaire pour mbotama ya kila mekalate wala moto na ngai dedans donc yeba joyeux anniversaire quoi bandeko to solo la likambo malamu na malamu to longola ko fingana to longola ko tala na mayemazangi tina to longola ko pimela moto ata ko bolenge boye nazali pela no mwana na lipelenge boni boko misanga mpaka na sala bose ya boete te na lipelenge la kisanga na nenga loko komela ndenge ya ba sensibilité na yete po botala ka ba émission ya mitaka botala ka ba émission ezangi tina boko tia ba vie belé mais soko komi awa yo kolokota l'océan manzaka okolokota l'océan leneti okolokota l'océan moi elamba e monisaki moi nastro mataki moi moke okolokolo ba boye te ndeko langai sensibilité na yo e pa yo océan te yo kama kambo océan zo balo poto bomsa mboka soki bofana kana mikila ba pa ya bomona ka bilate lo ezali kolata bato bakolata ba string bakotika ba tattoo bakotika mabele donc eloko ko impressionner bilo réalité mais tu as la TV pour na yango te la kisanga ito soko mona ki mo malamu te la ndenge ya malamu ya ko beta mbela te merci na onde ko lango lobi yoku to mona ki te po ebele ba yeke ba mona ki te po ba moni ezali kaka elamba ndeko wangai bandeko président de la République tous un problème ya nation ya Congo tous un problème te ya ba tiki ya mike individualité to ya kanda la to ya mabena yo to ya kolinga ko la société ba défaut na ye oui naza ime naza la ba défaut na ngai mais oyo tozolo belande ekolo oyo yangai na tozo souffrir to elina mikili ya bapaya bisika nyoso kongola ali kobika malamu te yango to lobi to bandi la disparition ya avion na tuni ezali baise ezali muto akina ko kota premier essai ezali attaque yango to ngito lobela 3 points voilà c'est quoi vérité yango biso la bilo tozo solola to analyser ensemble.
président de la République de la Lobita nga les États-Unis a zongi ouverture au ebomi président ya kokele kota la masini wana ezala ki prévu Joseph Kabila nde akataribo parce que biloko neza profitable la bango boko kama bomoni eloko izini ya République démocratique du Congo o ezali ya makao matali mabele mabiso bato basali industrie nango makao matali agricole ndenge bolo bakala lokota ele français kasi ekomaki bato bayike bayei lokola likambo ya monene bato batondi lokola tozali kosala makambo susu o ezali minene bomoni ba président ba uti bipai bekope coopération kasi tango bavandi bazalaki na mwa masolo esengelaki babeta nde vérité yango la zoyebisa bino masolo esengelaki kobeta boyebi ete Félix akotaki wana na likambo ya mwa lokuku ya cope président Eli Martin Fayulu Madidi to bo Martin Fayulu Madidi yo oya osala boy tango bavandi bazalaki président ex-président ya Nigeria Paul Kagame Joseph Kabila Félix na réunion direcable na ya kokozanga te na bato ba este oyo bino boyebi bazakala gouvernement ya Congo ba o bazali ba chamwa mitu na este réunion na bango ezalaki nini boyokani ya bato ba M23 kunda batware na Félix cela veut dire ba coopérer ba yokana Félix a cédé kunda batware azongela kosala opération na République démocratique du Congo industrie on efungwami ezala profitable pour na bango Félix akotika accès na mwana mboka Joseph Kabila Kabange na Kagame ba régner na est pour Kagame azana contrat la ba américain balingi industrie babango etambola sikoyo na lotiliki tango ko bana kotambola lotiliki elongo la carburant elongo la nini biloko bakozwa yango na Kinshasa ezali kolta babiso alors minerai babiso richesse babiso ya mabele ezala profitable pona bango nde réunion bakendaki yango wana pe batambola la moto ya Afrika moto ko ezali kotomba mezali Paul Kagame lokola mokonzi ya biso bayindo iso président ya kala oyo ya Nigeria bile moko boyebi un sanguinaire moto mabe ye pas allé bobele ko peser na point na ye na makamatali République démocratique du Congo na yebité moto alongo la kiti ya bokonzi pona ni Félix asosaka na makamna ye bayebi po bayebi moi ekiri wana bato wana binso bazali bato ya bakisi ya molili ya monde ya makambo ya molili tango Félix azali ko kele ko butala bango esengeli pe ba initier na monde ya molili esengeli pe Félix akota lokola bango po bango bakozala bakonzi na ye na molimo pe na nzoto lokola ye asameka ye kokota esengeli akobala ba pratique binso oyo bitikali kasi tango bazali kokena ba pratique ekomi tango tokosalisa na molimo tokopesa yo nguya na molimo yo pe okopesa biso nguya ya makambo biso tozali na yango po tokotangisa yo biloko bya bikolo me na lolenge ya mabe lolenge ezalaki Mobutu na Lwambo Makiadi tango Mobutu akei na inde pona koluka kisi bayebisi ye mokonzi nao azali lokola ye okomi tata mokonzi ekolo okozala lisusu na kisi ya bokoko bwayo te okokoma lisusu na kisi oyo bazalaki nango te to ya mendele te okokoma sikoyo pe na kisi mosusu ya koyingela pona kokonza milimo bato bayike oyo ezali na mboka ndenge bokonzi botambolaka kasi oleki wanya yo lake tala pe bato ya wanya babandi kokele kolaka kasi mwana mboka tali te bakabonaki malamu te makambo lali koyebisa bilo bokoma yango peza vérifiable bapanzalaki enquête de poisson ndenge bilo bolo bakala lokota ya français Félix amoni sikoyo bokonzela lukaki ngai na yango ekoki bozwe ebele merci chemebe ya mwana mayele biloko zali kolia ebele kasi likolo ya moto bache mopanga balingi yango singa ya suki etalibe songe likolo moto soki singa wana mokatani malgré biloko malgré mesa chubu babouger yo moyo obouger ali to libe kati na bourgeoisie kasi tala likolo na mopanga moali kasi nzete wana ekokata na maleme mokolo ekosika chubu ekoti ndela bopanzali babango wana nde bomoni
avion ya Félix ndeko nali koyebisa bino solo Félix avandi boendenga la vai na kiti ali kokokoma biloko tu me likolo ya moto na ye yali na mopanga etali ye awa balingi yango singa ya suki mokole kokata ne kokuya do yendenga sana ko bouger te lolenge Félix aza sikoyo kasi tala makambo maboye bamozwi avion bamokei na yango mobimba babombi yango po bato batatabana lolenge bazotatabana awa sikoyo Félix azomona to azomona te kolela ya Félix lelo Félix alibe pene ya tata na ye noko na ye oaza na maison civile kuna ti eko kita mwana mboka te mwana mboka alibe maladi na maladi ko bengi so monaki asali conseil wana lombango ezalaki pona kokita koyebisa na bato ete bato oyo bazali kotanga motango bakufi eyali bongo te disparition ba bato bangai ezali baike bato wangai babebi baike kasi botalaka na ekolo nini makambo ya Congo ezali kosalama ancien président ya Nigeria tozali koyebisa na yo Congo eza Nigeria te yo ozata na droit moko te ya ko profiter na ekolo wa biso bakisi na bino bakindoki na bino miyibi na bino koluka ko konzaka tikino lelo mokili ya baindo eyali na République démocratique du Congo te Kagame Congo ezali Rwanda te bakisi na bino kindoki na bino miyibi na bino association na ba américain eza na Congo te Hippolyte Kanambe Congo eyebi yo te mboka oyo yo okoki koya kodondwa nango lolengo ozodondwa te bato ebele ya République démocratique du Congo babungi lelo bayebi bisika ezali te avion wana ezali na Rwanda te avion wana yango te oyo emonani kuna na Sankuru parce que epave wana ya Sankuru ezali loko te bazali kosupposer que epave bamoni ezali yango survivant mondele ça c'est de la blague alors biso na Congo tokoye kotikaka ba crime ya lolenge wana te esala makatango biso toali na bomoy alors Kabila Kagame ancien président si Osanjo vous avez le droit ya kobimisa avion wana place bino boche yango bozali na droit ya kobimisa avion wana dans l'immédiat parce que ezali mobimba ya président oyo bino bolingi bosaka nango kunda batoire biso na bino tokosala face ndeko vérité yango la yebisi bino les assassins de République démocratique du Congo les assassins de Félix bango la tangeli bilo bakombo eza bango oyo balingi ba boma Félix Kabila Kunda Batoire Kagame ex-président nigérien bazaki na réunion na ye c'est bango bato basali aventure parce que aboyi ko céder est aboyi ko sala négociation na basoda ya M23 na Kunda Batoire c'est là place liwa ya Félix Euteli. Maintenant je tourne vers Félix homologue des Rwandais yo moko za conscient que mutu akanga ba garde na yo akanga ba chauffeur na yo akanga biloko na yo oyo voyage kalango lokola ya sécurité ba blender na yo ba biloko na yo mutu wana bomi yo apesi yo bolamu na kasa sikoyo yo nini ozali kokanisa kosala okolela matanga ya bato oyo bamonani te okolela bibembe ya bato oyo bakufi te okosala sikoyo nini
pona makambo oyo esila na territoire ya République démocratique du Congo, précisément dans l'est, bisiko ba viol bana ba 9 ans, ba viol bana ba 10 ans, ba viol etala ba nyama mususu ya IDPS bazali ko telema pona kolobake na mboka la biso occupation ezate soko occupation ezate batu o ba limo lelo avion wana parce que jusqu'au preuve du contraire na ba bomi bango te avion ne limo si batu lobito lo bokuna bakoka bakozongisa bango baza ko intimider Félix lobito lo bokuna banali bazo sala Félix ce sont pas des occupants de la République démocratique du Congo, ce sont pas des Rwandais. Est-ce que nous sommes des Nigériens? Biso tozala ba Rwandais, biso tozala ba Tanzaniens. Tango bosolo ba na République démocratique du Congo, il n'y a pas de Rwandais. Kabila il est qui? Qu'est-ce que Papa Tshisekedi avait dit? Comment bato ayi deux personnes bosali boko bannir 37 élites? Papa Tshisekedi qu'est-ce qu'elle avait dit? Papa Tshisekedi azali ko bele la Martin Fayulu pembe na ye président Eli Sami Badibanga alobi il faut na c'est quand tu parlais de Rwandais les Aguinés Kabila te Kabila il est Rwandais ni Ozoluka Robert Waza Rwandais ni Ozoluka l'étranger ni Ozoluka ba Bismakarara baza ba Rwandais na ni Ozoluka Jeannette azali Rwandais au sommet na katanine ba Rwandais ni Ozoluka ebele ba Rwandais o baza na mboka yo Rwandais les autres songa na tangelo bango siko boya ke mboka za la occupation te yo soko ke na Rwanda bakoy ko tchaoza la député oyebi député ça réservé la banane ezaka la bana mboka. Est-ce qu'un président de la République constitue la biso le Bénin et le président de la République il fait à la 100% malgré Félix à 100% c'est à 50-50 et puis il pas cause à la présidente malgré il a triché yango tozolo balabilo vérité yango océan ko yebsabino liwa ya Félix et Utiwana tokene soko makamba ilunkamba merci kabuya la kochite mais pesanga ma minute moke Ilunkamba atie ligne rouge mama adja awa assalamu alaikum nyango angoya boneka waleko lo sako bakulaka lo sako bakulaka plus 41 ya nanga Abdul Makengele que Dieu vous bénisse lo sako bakulaka nyonso kilame plus 49 bokile lo kondo femme pecado. Et ça qu'on joyeux anniversaire. Il faut que vous montoniez ta babin. Hein? Poupée à famille. Bande konangai. Ilunkamba ache ligne rouge. Naba ministre nyos. Alobi na bango boye. Assez. Trop c'est trop. Ezangate ilunkamba. Bon vérifier. Ache ligne rouge, il a dit. Alobi mbongo ya portefeuille. Mbongo ya na bosani place à mwana mususu et kozala lisusu na dépense à ba ministre trop c'est trop. Vous dépensez de l'argent inutilement na ba problème na bino et comme mwana et comme mwasi et comme ba makango et comme boy aller à bloquer yango a bengi yango ligne rouge ba ministre plante à cabo gouvernement congolais nini ezali kozleka au CA République démocratique du Congo. Vive les aérois. Vérité yango ndeko la bilo yeko yebisabino ndetala tina bazo bomanga pona zo kitala mai ko kene ko kundola basekele la bango Félix okela ba primacoria tala sort Félix oké ko lia na ndoki tala sort Félix oké ko kaba pouvoir ya Congo tala sort vérité ezali oyo ngala yebisibino boluka yango bisika mususu te bande ko langa la présidence Félix Nengazali wana ayebi ete eloko ezali ko salamela elelo suite ya réunion na bango esilaki malamu te na bakonzi oyo bazaka la République démocratique du Congo ya Este bandimi kunda batware azwa Este na Kabila po ba renier ba vimbisa ba américain cop wana zouta en direct des États-Unis d'Amérique ba occidentaux ba côté pa Kagame ba ye epa ya Félix. Pourquoi? Parce que Félix a triché ma ponami, parce que Félix a alingaki asimba arche de Noé a bongisa yango sort ya moto la boyebi nde sort ya Félix. Il y a un danger permanent dans la République démocratique du Congo. Lelo lobby difende la bokoyoka Congo et comme na makambo soso. Pour toi arrêter hémorragie oyo na komi na suka kabu ya l'homme puissant. Pour to sunga Congo esengeli soulèvement populaire. Je vous dis et je répète, bande konanga, bazaïroise,
qu'il pleuve, qu'il neige, bino bato lokote ya lifalancé, et loko eleki malamu na République démocratique du Congo, bobele Congolais, azwa bonsomi boye ya kotelema koboya makambo, oyo nde tokoloba, iyo pe tokopema la kimia tokolia minere, kasi soki boboyi, pe soki Félix, andimi malako tokoloba lelo te, tokoloba jifendele te, problème réalité, kasi, biso, na bino bana mboka, lokola tondimi, toza la bazaïroi, kasi toza pe fier na biso. Kasi toza pe indépendance na biso. Indépendance to kozwango na nini? Indépendance to kozwango soki to telemi. Bandeko oyo botuna kingai makambo matele 19 bolobi océan boni yo lobi bato ba kendete. Tika na biso pourquoi nga lazolo ba makaba le 19. Le 19 tozali ko kende kolobela nini parce que tozozwa bataki ya bona République démocratique du Congo. Le 19 tozali ko kende ko sepelesa nani ngai na yo. Le 19 esengeli to kende poto bunda une fois pour toutes. Mais tout ça la kabilo ka mimekanote est-ce que tango Kagame Kunda Batouare Hippolyte ancien président soki au Sanjo tango ba sali Félix Likambo bango ba meki balobi tozali ko sala et cela veut dire ba préparer balobi ndenge to continuer réunion soka boy toza ko beta et pe ba betier. Mais c'est quoi pourquoi biso tout ça la likambo ya ko meka yango ngala lobi tango toza ko meka toza ko zwa toujours ba mort effectif ba vivant eza ko diminuer. Yango na lobi to ko sala loko pour la plaisir te soki le 19 eko kende pour le soulèvement populaire pour du bon ya to benga na bokipa to ko ba congolais ba kende mais soki eko sala pour la théâtre de chez nous moi je dirais N na ba frère na biso ba bimate pour ne pas to bungisa ba Rossi pour ne pas to bungisa ba Kapangala pour ne pas to bungisa ba to belenga na sala ba garçon musulo mateta ba bete bango masasi ba salisa bango te na ba prêtre catholique. Alors to tinda kamutulika mona sentiment te ndeko na osoka soki ko bima kufi yo ko subola passe tinda ina likambo zali ya solo ata ko soki akufi akufa lokola moto la mayele to lingi to kufa leti ngabo lokola balinga ba bomanga na ko kufa ne sengo pola nini zali ko lobela solo ya République démocratique du Congo mais moto ke ko kufa te pa ke ko tambola ne loko ayebite to ko tambola le 19 pona nini to zali ko réclamer nini to zali ko kele ko zwa nini et puis tango to ko bima le 19 ango poto kende wapi suka le 19 ezala nini yango moni océan de la presse a lobby na boyi ko bimisa bato po makila mabango ma retomber likolo la ngai soki to ko bunda pona ko sauvegarder République démocratique du Congo ou eza patrimoine yanga na yo ke to benga na politique nambe to lobby allons vers kinga 4 so ba moni to buki kinga 4 to buki bato wana ngai ko sala nga plaisir to ko bima mais s'il faut aller kaka bato batambola po ba lacrymogène boye ndenge ba beti ba fils mukoko ndenge lelo bato ya Kabila ba porter fils mukoko plainte est-ce que bozo mona biloko les normal est-ce que Kabila ko porter mutu plainte la République démocratique du Congo pour ne tozo pesa accès à bongo ezali parce que tozali bato na mayele te yango émission la bino éveil à conscience éveil patriotique o ezolongo la bino na bolema ndeko la bino soka zo kufa likolo la bino vérité yango na yeko ebisa bino l'air est grave la République démocratique du Congo to raisonner ngai na yo nini faut to sala lokola tonzimi ko zonga bazaïroi ko tumba drapeau. Oui, eza malam, mais celle n'angwe loko mokote parce que batumba ya États-Unis, batumba ya Zaïre, batumba ya Boye et futa biso le futate les autres zaka l'occupation. Iyo na biso le kwa tozongi bazaïroi, mais to réfléchir et loko ni to ko sala ya solo poto zo bonsomi bwa biso. Yako na ndeko langa o akufi vraiment kaka landa ko bebaki okute bembela yeki la mais tango boko kende vraiment nazana bino ensemble ils ont ça la passe bino nyoso la ngaka bino mingi Guy Mapendo abolingo merci beaucoup bandeko pe bozola ka bo soutenir nga je suis là kabu ya l'homme puissant nzambe apambola la moi minute oyo opesi biso mama Adèle la humble servante vraiment tout zela yo Guy Mapendo abolingo baba xelo de la reine Guy Wanzambi, bon rétablissement, Molongani à Sylvie Mwamba. Vraiment, on a passé merci à Kabouya l'homme puissant, Zagina Sima, caméra l'imbattable, l'incontournable, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Na coordination, il y a l'homme et de l'homme et l'homme et de l'homme, c'est toujours Kabouya l'homme puissant. Na montage, il y a Didier, fils de l'homme, Mobala Mokuse, ou à l'équipe Tabanelengi. Merci encore une fois, la pape Dieu, directeur recherche stratégique, Pessango Mokonzi, Oaza Paris, Bamisou Bangay, la reine Queen Olga Lompinga, la Mokiteno, Florence Matondomido, Bapouramet Angolano, Kikita, en tout cas, ba condoléances bakunda ki yana kenda ki te vie santé que Dieu bénisse vive les aérois joyeux anniversaire encore une fois à toi qui l'as mais que Dieu vous bénisse beaucoup le connaît en pekato plus 49 motema aussi de la presse mama Jawa assalamu alaikum Anita Ifokuyo moto la reine Queen na Angola na mokitano Florence Batondo Bido Nzambe apambola ba congolais apambola Séraphine Lucas Célestine bino nyoso bozana suseko sunganga mama Béatrice Nzambe apambola bino tokuta na mikolo mezali koya bye.